Mais et donc ça grave papi gain on a sobeta c'était ko bota nanu te ko wana la ko bota yo papa il faut contrôler ba moi si wana to so ko so kana ndeng to ba liboso ka moi si il faut yeba ye nga pe conseil papa so lingi moi si etali yo so yebi ete papi gain na levi ba pele papi gain na levi ba pele so be ga er nyo so mwana bato oh to so na zairwa yo tembe ozui nazalaka moninga na yo te pe na kotikalaka kozala moninga na yo te papi gain tolobela vie makambo nyonso na maboko ya papi gain tolobela vie papi gain émission kitoko oyo ifo kolandaka mpona kopesa makambo yango toyebisi bino ke nazalaka moninga na yo te na kotikalaka mpe kozala moninga no te mpe tokosala mpe kopi te yozafa kwa ngai naza artiste donc voilà ça ne va pas non ngai shela mputu nazalaka moninga na yo te papi gain tolobela vie ngai shela mputu nazalaka moninga na yo te papi gain tolobela vie pe na kotikalaka jamais kozala moninga na yo donc tolobela nde vie papi gain toko Deyo Brondo nazalaka moninga na yo te pe na kotikala pe kozala moninga na yo te papi gain tolobela vie gumu chuchu supu nazalaka moninga na yo te je suis pas ton ami nazalaka moninga na yo te papi gain tolobela vie Mr. Siatol nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga no te papi gain tolobela vie avec Adil Odolé c'est beau comme un deux journées nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te 4 fois prêtre Washington grand pays papi gain tolobela vie papi gain tolobela vie WS Production Willy Sionga WS Production Willy Sionga. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Tolier Bango. Topesi bino mbote. Vraiment merci na bino bandeko boza kobenga biso. Biso to sa musala. Musala eza pasi mais toi on a choisi. Encore une fois Léon Nazana, JC Lusata, les grands Zaïrois. Toi meka kosola. Merci na bino tout. Bana membre tout merci na bino. Yabi ke tona mona rabino na oka mbala mo bien. Voilà, Léon Nazana JC Lusata to meka loko solo là. Un sujet moko moi pasi pe moi mawa. Ngamo nazaki na moni ndenge baza kobenga. En tout cas bolimbisa ngai nous bateau na bandara na bino bolimbisa nga na sujet oyo vraiment bolimbisa nga toke nano Chanko Lusata mbote bateau na bandara na bino mpe babiki na lobi émission est tellement sensible bolimbisa voilà alors na oki ndenge babengi wana mekana nuko fungola leo to solutionine et puis potoko tambango na vifia édition na biso. Merci na bato botala ngai likambo ya lia lelo ezali likambo ya kafu ya mawa ya isengo te tobitele mutu akufi non bamuka ya mabala oyo nde na émission oyo eleki nalobaka toujours moi c'est mbali il faut bozala na complicité en général na biso babantu to biso bato mwindo basi babandaka te biso mutu bandaka basi. Ça c'est le choix, il y a vie, il y a moi aussi. Tout ça le choix, il y a mon bali. Il faut que ça y ait ou penza. Sauf que il y a là pas moyen, n'a pas façon de bouiller. Il y a un autre sous comme abé. Les soleils en dernier papi gain. Moi c'est un bali, babalani, banu ko évoluer, dengue ça la kaka. Papa, ba moyen pe mon ani, dengue ça la kaka. Je répète encore que dans beaucoup de toiles, mutala raté. Pourquoi quand tu travailles, tu n'as pas 250 000 euros ou 300 000 euros pour aller acheter une maison. C'est-à-dire que la banque va négocier avec toi par rapport à ta fiche de paye, par rapport à tout ça. Donc tu n'as pas les monopoles ou de liquidité comme faisait à l'époque de Mobutu. Tu ramènes 300 000 euros au Kyo Sombandako.
Non. À partir de ton fiche de paye, tu as une banque, tu as un bongo, tu as un ndako. Et ça, miracle. À l'autre, il a acheté une maison. Hein. Il a acheté une banque, c'est là, il faut dépendre de ce que vous avez ça là, bataille de fiche de paye, vous négocier crédit, tout ça, 200 000, 300 000, ça dépend du prix en dako. Na notaire, et ça bongo. À l'époque, Maréchal le Mobutu, le président, le meilleur président du monde, père son âme. À l'époque, les gens brassaient l'argent. À ramener le commissaire d'État à l'époque, il y a un bon basombi. Sikoyo, Moutambongo Azate. Quand je parle de Moutambongo, parce que tu as congolais, tu as un compte à banque, tu as 100 000 euros, 25 000 euros, on a évité. À toi, tu as qui sur un rien. Moutambongo fait ton capot, bon et bima. Moi, c'est mon père. Oh, bayebi, ne pas bayebi. Ah ouais. Alors, tous les cannabis. Aïe, 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 aïe. Moi, c'est un bel babalani. Dengue zalagaka. Bolingo bandi kitoko. Bana baye kitoko. Mon bal a zui d'elbi. Oh, chérie. La façon dont nous vivons, et ça, on a kitoko. Mais surtout, c'est un ndako na biso moko. Parce que ndako on te futa autant. Surtout aussi, un bon na biso. Et vous allez bientôt s'engager dans la banque, tout son bandako. Tu as futa 40 location, mais après 25 ans, 20 ans, vous allez biso. Parce que ndako on à partir de 22 ans, bah sangana moi c'est en Bali. Bah mon bal zaki na 25 ans, moi aussi 22 ans. Bah koutani, bah vandi. Beti ba calcul na bango ba futanda ko pendant 25 ans ninga zalaka 20 ans ndako zalaki ba montant moko boyi mobali atie salaire naie moi si patie salaire naie couple bango zalaki impeccable. Je répète encore, le mari a tout fait que moi si naie azala stable, la stabilité que moi si on a zui et outil na mobali. Cela veut dire na expliquer le monsieur Leki, je me répète pas, l'homme a tout fait. Na côté en détail parce que ce n'est pas les sujets. Sujet est que ndako basombi ensemble. C'est-à-dire que parce que vous avez un peu loco, buena boye. Car bandi, ba déménager place bazala qui na HLM, batik bazon si HLM wana, ba bo utia ba ngolo mindondo, ba yé nanda kwa sika, ba vandi 1 mois, 2 mois, 3 mois après, téléphone à qui le bangolela. Mon père ko ka solo le téléphone kaka. Neni nango sala kaka bongo. So mon père zo ko tanda ko alongoli au parler. Sala kaka bongo. Mon père zo yo kabi mais qu'est-ce qui ne va pas? Moi c'est commis mon père uti musala asomo ka moi on dirait on dirait lo moi zangi na nini. Wani ko pesa souté, sentiments à souté. Donc on est biplex, tu vois bien ça biplex. Moi si akita na sa matasu likolo te pour la rombal na ye. Moi si colère ka ya moko ba pa bino bobinde basi bazalaka. Ba tomboka soko nini to ebite. Muta tomoka bonanda ku gentil sili o comprendre nini kaka. Ozo tourner mais aso silika nini. Toi on va pousser un chéri, qu'est-ce qui ne va pas? Aveni ko laksa o sondeni. OK ba téléphone Afrique. Boso mindako Zalama yele. Mobali mtapesa kide wana, mobali mtabengisa ki komi loko sala, aziba permis, mobali wana. Moi si a commis soko ndenge ni na parler, moi ça changer comportement. Mobali zotuna. Nini yango zo le kawa. Asimba boy aboy. Asala boy aboy. Ndeto papa bigen, moi sambali, bala la sou beto mokote. Mobali a yebite nini asala. Simanango, sima. Moi, si, elle a mon quoi, signé pas notaire, c'est surtout, bon, on fout un peu temps, buena. Moi, si a changé, boulanga, bengana, ya wana. Ya wana, mi to zotalangai. Arrivé, ça l'a anonymat, attends, comme on a été. Alinga bengana, yé. Nandako, akine divorce. Ce qui divorce, moi, je suis dans la gagnant. Tout fait, parce que bana ba aller. Ya kotambola. Quelque soit donc sombi ya bango balé bino boyebi mboko ya te ba rappeler bino mboka na biso za boye bona boye Washington merci na montre montre suisse na sepeli na otekango hein total la biloko yo nezo tambola total la vie on dezo marché mobali ya songi yo ozo senga yi divorce ozo senga oko ngomo na avocat pour sala nini
soko ozwi ndako wana lelo babengani ye ake kotelengana ozwi ndako wana yo okufa te ndako wana okovanda nango libela. Pourquoi boyer? Pourquoi maman bosala bato boyer? Quand je vais commencer à parler, vous allez dire que Lusata est ceci, Zaïwa, qu'est-ce que Azo Kansanini, Yekaka, Karaba maman. Ce sont des histoires vraies. Je peux citer le nom du monsieur ici, si on veut bien autoriser. Na adresse, place pavillon na bango, na ko citer ango. Voilà. Si ça non. Na ko citer, ça ka vu les gens na Saint-Mandé. Après Vincennes, na Saint-Mandé. Na presque un indice na Saint-Mandé. Maman ba miyebi. Il y a un papier dans ce film, mais on va continuer pour l'instant. Voilà, Bandeko, je crois que Bolandi, Ndenge Gisèle Lusata Lobi, il y a aucune explication, il y a moi, Mobali Wana. Bon, c'est vrai que le juge Amala Mayo Kagalito, de mon côté, il faut que Kamato se balai. Mais, ce qui est vrai, c'est que il y a des beaux photos, il faut jamais qu'on s'investir dans le lingue Wana. Parce que Belé va s'investir pour la basi, na sima basi, c'est-à-dire amusant bon pour la moisi, à ça pour la moisi, tu es bissor là-bas. Alors, ngai na kolobaga boy, un homme averti en vaut deux. Oyebi soki o lingi o sala faire na moisi, même moisi oyo bali. So lingo sala faire, parce que tant on dégozo lo ba na yoki. Nga na tiré ki oungai na tiré na ndenge nanga. Même moi si au Bali, boké na mairie, boké église, ceux qui catholiques, ceux qui nini. Yeba que peu importe, liba la bosali, à quoi moi si na yo, mais pour tous amagambo belé. Au sacrifier vie na yo, mouya ba mayo na yo chaque fois. Se réveiller le matin. Namu pepe wana zo soi-même ne longi. Na malili comme sikoyo. OK, titi okangisi mbongo bon. To sombelo mo. Est-ce que ozo kanisa bien bo sombelo wana mwasi wana? Ah. Parce que makambo to mona oyo, ya mo foté ya te. Mo foté. Est-ce que o sali choix ya malamu po bo somba? Au moins moi si muso azane bien. Mais ko vanda ti ya ko mpe ko changer, moi si muso ba bandom koloba na ngani wana te mwasi. Moi c'est l'action musabi na bu koloba na ngani wana te. Ndeko Mobali aza entre le marteau et l'enclume. Ndeko Mobali a bengi biso pour aller là. Alobi azo bali souté asala nini. Alors, ngai ponanga. Na obiga que non avant on s'engager na mwasi bokende tina niveau ko somba bien moko boyi neti lopango surtout na poto parce que lopango na poto eza fortune hein? Imaginez ba pesi au crédit ba bio foot après 25 ans imaginez donc ça dire ba eloko moko mutuya siko mon appel aux 8 ans 1 an 2 ans 3 ans au serra ceinture ba pâte kolia ba pâte au sacrifier blom sous ba mo comme tel bon nanzela mais tu fais ça juste pour payer crédit au bino bozwaki na suka film moi ça tia nganda pour lelo ceux qui no kabona moi si pour basi par rapport surtout ba na kati hein il me gagner c'est fini aux hommes bo pamba oui puis réponse aux hommes bo pamba ben oui. Alors bandeko na ndenga mabete ya mona foto banda sito banda émission oyo parce que ndeko alobaki makamsu to longol na biso na okaki na mawa esalenga pasi makasi na oki pena ndeko olela bon pareil hein pareil mais mingi ezaka pa eska ya basi po mobali mipesaka mobali mipesi ba to so mandako par exemple ngai bikutu ba musu na kishasa na ebia nebi pire vient na ngamu ye mo yebi place azali ape na poto ye makambo ape komeleke na poto abisinga bi pecho abiteke nonga nga donc na zo c'est l'esprit avec ça c'est l'esprit avec ça yani ba sombeli mwasi ata sombela ko kaleso mko boka bona fozo c'est kaleso pesa ka kaleso na sombela ka
Vous comprenez? Abi petit on sera na ngina zo c'est espion. Donc, ya mbali msu bazandingi wana. To jija bon pétam msu ba faux. Mais or, en tout cas bande ko nga esprit ya bien. Soko lingo zo engagement moko quelque part. Ya ko somba lo pa na mwasi no bozara na ye. En tout cas bozo no temps so la bien. En tout cas bozo moni to ba tchaka communauté de bien. Ba ça dit mundela komaka. Mundela komaka bi keno lobi pe kuna tam susu. Ça peut plus aller. Bon ouais azunzelo. Alors pour ne pas que makambwana et ya, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi je crois que il faut qu'on soit temps et belé. Parce que moi si Azali, Tobenga, moi c'est encore prince de la paix. Moi c'est Azali Kimia. Mais ce que Monika, moi ça banika côté mais le langage. Non, vous sommes pas côté Keba. Continuez là. Et puis c'est un mawa. Il y a un certain nombre de choses Zaiwa lingaka na ye bana basité musana na ye boye na boye non bongo to lo bandeni bloka boye muta bundu ya sombi bosombi ndako lobi ya kende libanda yo tikala yangana ba papa yangana jobeta ba tozobeta matolo tous les jours tant ozo s'engager il faut bana s'engager na nani yanga cha tozo bandele ke moi si oyo azana mukanda te ko bala yete. Moi si oyo avant n'est pas tatalek na bango et pas noko na yi et pas ko bala yete moi so ça n'a pas 115 alors na ba foyer ko bala yete moi so ça n'est l'autre côté ko zoyete. Quand je parle tout le temps ici vous m'écoutez pas. Maintenant au bengi biso zo lela au bengi biso est-ce que ça ira un peu solution na vie on a ça ma bende na bengi saki na poto. Tamo bengi sakiye, ozaina nan. Atalo yo sokiye awa. Bossa l'attention, non bagana ba c'était une balité. Avant même kutu, ya ko bota na mwasi. Avant bo bota bébé, avant bo banda ko bota. Bossa na bino makino na bino na mususu. Mais soko bilikambu ya sérieux, ya ko bimi, ya ko bota. Il y a mille et une façons de ne pas concevoir. Les mamans savent comment on peut faire pour aimer contacter. Oh, 14 jours. Non, non, il y a d'autres moyens. Pourquoi toujours, moi, coup de foudre, bébé. Mon père, il faut linga. Moi, si pour qu'il y ait un niveau, sinon, on va conjuguer le verbe mususu. Baro bozo bota mwana baza bango bongo batata baza te boina boy baza combien et on bozo tsana na mutu ya bana wana bolingo za ngalo kuja ya bozo boye wana pona sexe boye te pona likabeke ya bien boye pona na elengi na bino ndombale bozi mutu akoti na kati bozi bata akoti na kati et puis or kozaki na rando no motema oyo téléphone de leboye benga na ye tokoteka wa oteki na poto kuna to sombi koto tola mabele kwa baba. Maman, tant que je suis wana pe, otika mpe kotonga ngo pete. Ndako wana pe osomba na otika nango, otika mpe okufa na yo pe otika. Zairo botama bolumbu, maman nga botinga bolumbu na janvier mo le 13, car c'est anniversaire ngai. J'invite tout le monde, olinga bengi papi gen, oye. Pour fêter la 25, couper le château. Anniversaire le 13 janvier. Maman m'a boté le 13 janvier, bouti Zaïwan et Abumona. Zaïro zan bande ko belé. Zaïro zan ndenge na yi. Mais entre parenthèses, yo, tant zo moi sur côté na vie na yo. Yo, tant zo mbali, ezaka ba mbali ba nani ba mama ka te. Ba sika te wa. Ba mama pe bazali ya mabe. Mais tant zo engagement ya munene ya vie na yo. Mais eloko ça grave papi gen, on zo beta c'était ko bota nanu te ko wana la ko bota yo papa. Il faut contrôler ba moi si wana. Tout ce que sont quand ndeng turba liboso ka moi si il faut yeba ye. Nga pe conseil papa. So lingi moi si etali yeso yebiete. Papi na levi appelle hein. Papi na levi appelle so be gaye nyo so mona bato. Oh, to sona zairwa. O sona zairwa te. O sona papi gen nkolo chaîne.
ngaso pesa conseil pour les toyeba tant ozolinga mwasi pourquoi olelaki zemi oyebi ke bokene musika te ye mobali ozo débrouiller aussi nino 1 an ozo mo salaire à 1400 bete échafaudage aussi moi studio pour aussi moi TV encore ba TV mo ngoko pamba wa TV muneno bakisi aussi moi kiti moi jean ozo moi 2-3 caleçons moi parfum na déodorant yo wana moi si peut ailler au moins 100 moi 50 moi 100 moi 4 besoin de ça moi découvert à 300 obingai yaya te yaya za bongo te yeza mtana nkuma yoba nani no slimambe ino slimambe mutana nkuma faut en maîtrise non mon même pour souper boyer ma pas terminer pour son peu pas yo payer le côté obi rien les cas nazama kama besoin kama te biso commenter 1000 fois pourquoi où est la vie pourquoi on ne kufa parce que bilo boso so yena mutu boyer ozo comme ça ndakuna ngai na monaki notaire la bike non zo été kami bo sa boyer notaire yebi so apesi ba conseil mabe lisolo ça lisolo ka sote lisolo mona yebi so boyer mwana mwasi mama ya ndaku orkena sa na ndoki mobala abeli AVC 2 fois mbala ndakufa ok famille bongo basi ba signa maman na sala ne mari de nuit ya tata na bango na kisasa aza mari de nuit mobala sombi ndako baboti bana bake osaba na begizi boy e bimi na ngo verité que moi sim tananga Alexa mobali tout ndeko emotion bana ba end ko suma biloko bena end oh muta serika musala mari muke tena na poto baboka boy pour roke de Chine pum mobali so comprendre ba ndoto mabe mobali ba accident na ba accident ba azoro de okende bange ba sakana molimo na ba memai pona nini ndako tampe mbala somaki o esa différence mobali o ni sono sobeta mobala sombi ami sombela ndako na ye mwasi aye asala eloko te mwasi era côté que loko si ba balanaki 50-50 mwasi akena tribunal ndenge tosoro ba bobaza na tribunal ndako fait tekama ma solution est belée. Papi qui vient de poser une question. Est-ce que vous réfléchissez avant de prendre des décisions? Il faut réfléchir parce que avec ça, tu risques de partir. Je sais que tout le monde doit partir. Oui. Je dois partir. Je pars. On va partir un jour, nous tous. Mais non, qu'on a dit, et je répète encore. Viezelengi siko na minute oyo na studio awa bazo la biso ngombe na ninyo balambi na makemba na Congo kana na Florana nga bo Congo malauka eso ya kala mingi tao talengi ole na koka na jiomeli na kabira bezo ya kala mingi tao pabiga na tikena kana ngato kei pourquoi kufa likolo ba yeba ko solution na vie yeba ko réfléchir. Yeba ko réfléchir. Na biteke na yebi ko le kabino. Je n'ai pas dit ça. Ndaza mona musana bino. Na na se. Bino bwana ngoli kolo. Parce que na se nous bokeba. Na na se. Yo yebi na mingi. Nazo mona keba parce que on a zo bete so bato na yebi. 50-50 moi s'il faut ndenge sono ko boso ko programme sono sina ko somba boye moi ça pe libala akepa ko te pa mutu mo boye kala akoko e pa mbali mo boye sala na epe kala bana na yazi nzambe ba kolisi bana nyoso pona nini kaka déjà nga bon bala batuna AVC 2 fois raté AVC anga kufa mo bala ngo kufite azali na bomoyi bien même on vivre bien mais mawande parce que 50-50 est-ce que tout bala dans la communauté de bien. Est-ce que tout ça m'a souvent côté mon père il passe avant yo et mon papi gagne loi ya mboko ça m'a trop okuna auto ba kambawa ba soma ki ba mbale wani ko sili tagre standard ko sili téléphone ernio surtout on a ce numéro mbale na ye ak TikTok na live na TikTok banda fanda ki live na TikTok TikTok ari pe ko sala te live continue na TikTok nyonso to ya legisi ba ala ngona 8h na tongo 23h na TikTok asolia TikTok asala boy pourquoi mo bari ko loba te tant balo ke ni bana boy kuti jongo ko beta kala mingi tawa makamusu pesa na cadre makamuka kaka boy to pesa conseil je répète encore on habite na le kiyo
Yo le kinongai. Comment on dengolingi? Tu es autorisé d'écrire. Insulte-moi comme tu veux. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Continue à m'insulter. Écris ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. C'est que moi je sais, même si Botalinga 4 et 5, je le dis souvent, au moins Igor Balox, Ayoki conseille. Bosco lui dit Ayoki. C'est fini. Tout ça, l'attention. Tout le peuple, si tu as une vie en go. Tu as une porte de Koufakawa, tu as une zongaka. Tu as une banane, tu as une marque. Or, les gens qui sont déjà dedans, c'est votre problème. Moi, je parle aux gens qui essayent. Vous réfléchissez. Le moment, prenez votre temps. Zoatan, pas bien le chaque fois, oui. Zoatan est belé. Zoatan, parce que Zoatan. Parce que Bolingo papa na biso basalaka. Ils ont Bolingo biso to ça leloté. Bolingo biso commis vraiment ça. Ya rando. Ouais papa biso zaki. Lelo mo ozana mo si na ndako la muki na tongo bo asiliki. Yo mobile kutu foza na méchant mususu mais rien. Ya la muki na tongo asiliki. Et logo sali et yebanité asiki ka bongo. Na ko zamno te mabale belé awa ekufa nango. Mabale belé zo mona ekufa nango. Ya mo bateau ba